vous édifie. Malokwa nazalaki pe na mama te. Même maman azalaka pe na vie de prière te, mais n'importe quoi nazalaki déjà ya kokufa. Wana nazobetela bino après liwa ya defete maman nanga ba signe nga na poli nango. Sini musuna kwa yako bakisa ezalaki nini? Nazalaki muntu oyo ya kosala bajena baninga nanga basi baje obobenga ya papa na mama wana. Baje wana pe soki yo mama ozo trouver mwana na kati ba biloko nga na lobi okobenga servante nzambe tokobondela na sujet wana. Mususu isusu ezalaki nini bien aimé dans le Seigneur. Trotanga passage encore référence biblique. Référence biblique token à 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effamines, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni l'outragé, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bible ezoloba na biso makambo wana. Nazalaki mutunga masanga o aliboso na mela na vie na nga. Ezalaki papa na nga moko defete papa na nga pesa na masanga. Nakoma komela masanga. Nakomi komela masanga depuis bomwana na nga nazalaki deja mutu na mela deja masanga. Sikoyo ba makambo wana nyonso tu ekokisama na vie na nga. Lelo bana nzambe mingi toza na ignorance. Wakaka famille na ngeza na baloi, famille na ngeza na baloi ya famille pour réclamer vie na yo bien. Faut yo moko pe o commettre un péché. Toza pe na part na biso ya culpabilité na kati ya baloi ya famille. Famille na yo ndeti famille na ngai ezaki na loi ya ki mari de nuit na kati. Na loi mutako ko bonga te. Donc bazo utiliser betoile na bino. La chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, Ezea Bino, servante, Sœur Gladys Mambimbi, la servante de Jésus-Christ de Nazareth. Tobondeli totika momo na maboko ya Nzambe, tobondeli assis sur son trône, sois loué éternel. Mon Dieu soit loué, assis sur son trône, soit loué éternel. Oh Seigneur Jésus, ovandina kiti ya bokondi na yo kumbama na yo na tongo ya lelo, ne kotika moma o na maboko na Père de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, zala na centre, o na koloba e utande pa na yo Nzambe na lola, pe édifier peuple moko na moko o suivre témoignage o na tongo ya lelo. Éloigne-toi de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, yako o rempli biso encore na puissance na yo, o révélé biso encore ba makambo biso to koka koloba te, pe na sécuriser moment oyo na kombo na Yesu Masia. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ezea Bino Sœur Gladys Mambimbi. Nae ko continuer témoignage nanga par la grâce de Dieu nebi ke témoignage nanga za mulai lelo tozwa lisusu première nango pona esko ko fongola po dernièrement na fongola ki vraiment te nazwa kaka ba point moko na moko nae bon tango na bande ko kola sinya liboso nazaki nango ezaki basili nazaki na basili ebele bapudo basili ezalenga na mutu ebele. Boyo kabino bandeko bo trouvera bana bino bazana basili bo trouvera ngo normal. Botanga passage autoke na livre Exode chapitre 8 verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta vierge et frappez la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. Bozolanda peuple de Dieu. Donc, Sili est une bénédiction té. Sili, c'est une malédiction. Parce que eza parmi ba malédiction oyo Nzambe a modiraka Égypte. Tant Pharaon bande ko boya ko bimisa bana Israël. Deuxièmement, nazalaki batoyo soki na avant nazwa pongi.
lelo nde ndenge nakola na comprendre ke wana ezalaki masturbation na bandaka kosala avant nazwa pongi fo mpo témoignage fo naloba ngo ndenge ezaleli avant nazwa pongi fo nasimba nzoto nangaki bomwasi natie maboko nde nazwi pongi kaka na bomwana na nga wana kaka na inconscience na nga wana un jour natunaka grand-mère na nga na ah mam koko pourquoi ngai so nalingi nalala namisimbaka boye koko na nga azongisela ngai o mama na ntango azalaki na zemi na yo abandaki kolia mbisi onina bozolanda peuple de Dieu ignorance oyo bafamille bakotisaka biso spiritualité azoyeba likambo wana eza nini mais po aloba na yo yango akozwa kaka pakoli yo mafuta nazalaki bongo troisièmement na nga nazalaki bato balalaka mingi yo moto okutana na makambo oyo olalaka donc yo ozalaka fatigué okolala pongi bato déjà balamukaki mutu eza normalité peuple de Dieu bien aimé dans le Seigneur mutu okozala te bando olalaki pongi ye bato mosusu balamukaki déjà bato bake misala yo otikali kaka na mbeto ozolala pongi pourtant soki otali mpe bien depuis lobi olalaki mpe na aire moko normal otravaillaki no mpe direment te na journée wana nazoloba enfance na nga nde nga nakoli otravaillaki no mpe direment te na journée mais oza mutu moka ya bafatigue yo olalaka mingi eza normal te naye kokende na quatrième point nazalaki bato oyo bafille oyo ntango nazokola nazalaki mwana oyo azokola azosuba na ndako natiki kosuba noki te azosuba na ndako ok tosala ezalaki kaka malamu te donc ezalaki toujours ndenge babandeki koutilize nga wana na butu yango basymptôme wana ebandeki kobima lokola nazalaki mpe na mama te ameme mama ngo azalaka mpe na vie de prière te mais époque wana azalaki déjà ya kokufa wana nazobetela bino après liwa ya defete mama na nga basini oyo nga nakoli nango sini mosusu nakoya kobakisa ezalaki nini nazalaki motu oyo ya kosala baje na baninga na nga basi baje oyo bobengaka ya papa na mama wana baje wana pe soki yo mama ozotrouve mwana na kati babiloko nga na lobi okobenga servante ya nzambe tokobondela mpona sujet wana mosusu lisusu ezalaki nini bien aimé dans le Seigneur totanga passage moko référence biblique tokende na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu au sang de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effamines, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni l'outragé, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bible ezoloba na biso makambo wana. Nazalaki mutu nga masanga oyo aliboso na mbela na vie na nga. Ezalaki papa na nga moko defete papa na nga pesa nga masanga. Nakomi komela masanga depuis bomwana na nga nazalaki deja mutu na mela deja masanga. Sikoyo ba makambo wana nyonso tu po ekokisama na vie na nga. Lelo bana nzambe mingi toza na ignorance wakaka famille na nga eza na baloi baloi ya famille po réclamer vie na yo bien fo yo moko pe o commettre un péché toza pe na part na biso ya culpabilité na kati ya baloi ya famille na yo ndeti famille na ngai ezalaki na loi ya kimari de nuit na kati na loi mutu akoki kobonga te donc bazo utiliser betoile na bino bien aimé dans le Seigneur esengelaki sikoyo ni ntango nakomi na âge oyo esengaka mwana mwasi âge ya puberté plutôt ntango nakomi na âge wana sikoyo falaki nalinga mobali mpo ntango obimi na mobali oyo abala yo te ocommettre déjà un péché et c'est un péché ozomona sikoyo esengelaki nini nazalaki na tante cousine ya badefin papa na nga ye pazaki dans la sorcellerie yango lelo nzambe alakisa ngai état d'âme na ye pe
Yesu konda conduisa kinga na mobali o pasaka ya kindoki ka ya bango kaka. Yende mutazaka kope na ngai liboso siko na bimaka na po loi wana siko ezala appliqué na vie na ngai. Bozolanda bien aimé dans le Seigneur. Nazaki bongo. Ba acte wana nyonso tu wana ozomona. Soki ozokutana nango en tout cas numéro na ngai ezala na bas de l'écran bobenga. Bobenga soki lelo naza servante ya Nzambe parce que peuple ya Nzambe baza na posa na nga. Pour faut servir peuple de Dieu pour ba benga yo servante bo hésiter te. Na continuer témoignage nanga. Kaka bongo nazalaki eloko moko lisusu ezalaka wana défunt papa nanga komaki sikoyo na jalousie moko incroyable. Soki na kendenge nga mwana nenga azalaka surtout biso bano tokufelaka ba mama na bomwana toza bano tolali na bandako ba mama leki kokende ba vacances ba biloko moko bongo sikoyo soki oke vacances bien aimé dans le Seigneur défunt papa nanga ya lukanga na tongo so lali lelo lobi faki récupérer azongo na ndako. Bon, to trouver en affection. Nazaki mwana na lingaki papa na ngai koleka batu nyonso tu. Eza mabete mwana alinga papa na ye. Mais ba affection mususu to koma kotala mona miso molimo. Parce que ba affection mususu eza normal te. Na eko vana kokola tellement Nzambe eko sala likambo moko boye na famille kuna maternelle tante nanga moko ali kotinda mbongo po mutu moko a voyager aya Gabon tozaka mibale plutôt Nzambe sali sélection na ye ndenge eko se retrouver na Gabon tangu na ye na Gabon yo mutu mona ke non mibale ebele balandaka o kaka mibale ebele balingaka o kaka eza normal te yo oza la plus belle te parce que na mokili oyo na sa moyo ndenge tozali Nzambe asala mwasi na mobali na mobali plutôt na mwasi na ye Nzambe asala bongo. Mais yo soki oza jeune fille ozo remarquer ou bien mwana na yo mama ozo remarquer que aza toujours tiré na mibali ebele balandaka ye eza pe moko ya besprit ya mari de nuit eza moko ya besprit ya sirène. Parce que tant mutu aza déjà possédé na ba mauvais esprit eza na biloko ebele ba signe ebele et se manifestaka physiquement boy. Mais faut Nzambe afongolo miso molimo pour comprendre que biloko ezoya na nzoto nango eza normal te. Nazaki no mobali ka so amoni ako résister na charme non il faut ka mobali aluka draguer. Mais côté wana Nzambe bande ko sunganga nazaki mutavi ya kobima bima na mibali ebele te non nazaki mutavi wana te nazaki mutavi ya masanga. Via masango ke na bar ko bina vina ngande zaka yango wana. Tant est-ce na libre villa nazaki sko libre. Pona Kishasa kuna ezaki talaka bino mo boye binengo koli na ba grand frère. Donc malgré on a lingaka wana ya loi famille na ebisi bino senga ki fo mutu moko conduire ngana sala lisumu moko consciemment po ba loi mo etelema na vie nanga. Mais ezaka facile to ko bima botango ya ba grand frère nanga ba ko betanga. Nzomona. Tango na ina Gabon na komi vie na ngai bongo lo yenge tellement Nzambe nde ayakokutanisa nga na mobali nanga naza na ye lelo pona témoignage nanga lelo tozwi déjà parti wana mbala sima par la grâce de Dieu tokofongola mosusu na ye lisusu kopesa message nanga ainsi dit l'Éternel Nzambe alobi nanga boki eza na ba famille ebele Nzamba présenter ba famille lokwa ba soso bien aimé moni ba soso so ba longoli ba poil moni soso so ba longoli da ba poil ba gorgette ba longoli ka juste ba poil bana ne pe ba longoli bango ka ba poil so ba longoli soso ba poil donc Nzamba bisingiza na ba famille belé au diable atie bango déjà na captif na ye Nzambe Jésus-Christ amemaki nga lobi bon o aza maître nanga Jésus-Christ de Nazareth amemaki nga lobi ma servante sambela pona bato omona ba retrouver vie na kina bandiko sambela bandika côté ya bango na évangéliser bango na bi Jésus-Christ azana posa na bino no puissant de Jésus bato wana basoso wana babongwani
milliards de familles. Biso nous surtout au telemi to landi Jésus-Christ de Nazareth. Isaki a mwana comme message. Yo mutozo se retrouver na kati ya elanga ya Nzambe. Nzambe apesi mutu na mutu donne particulière. Yango na lingaka mingi passage oyo. Il y a 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Na lingaka ngo mingi. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et ça, ainsi dit l'Éternel. Moi, je mets à vos services le don que j'ai reçu par la grâce de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Hésitez te numéro nangi que vous en bas de l'écran, na répéter encore, na mon penal pe sabino ngo, na vain na Gabon, na Libreville. Plus 241 62 85 13 75 na suka. Ce qui bobengi bokozwanga toko consulter nzambe na problème oyo ko bengela nzamba ko pesa biso directif ya suivre pour apesa yo solution na ba problème oyo ko kutana nango. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Natiki bino na paix à Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, toko continue ka témoignage, nebi ke témoignage nanga eko édifier batu ebele to ko fongola sko na Gabon. Tango nakutana ki na mobali nini elekaki toko ya ko fongola ngo na ngolu ya Nzambe. Nzambe aza Nzambe akotikala Nzambe. Oyo azala déjà déçu quelque part ou bien na alukaka lisungi moko ya prière ba desevaka ye Nzamba bimisi ba biso yo abombaka na ba réserve azo bimisa biso po azo yoka kolela na bino o bozolela na secret. Jésus-Christ azo yoka kolelo bino bozolela ye en secret. Ko hésiter te obengi na koyamba yo. Soko tiki pe message nga moko na ko rappeler yo. Bana Nzambe o bazwaki courage ya ko consulter Nzambe na bango na nzela na nga servante na ye moko te aza dessus. To bondelaki Nzambe apesaki ba directif petit lelo tozo continuer ko bondela parce que kati nanga naza na don ya vision makasi. Nzambe alakisanga oyo alingala kisanga comme Deutéronome 29 chapitre 29 verset 29. Les choses cachées, c'est à l'Éternel. Les choses révélées, c'est à nous et à nos enfants. Oh, Nzamba ko révélé, to Rolanda directif, to ko bondela na tina na yo, Nzambe a ko visiter yo. Et puis, dans la guérison et la délivrance, biloko wana misatu Nzamba te kati nanga ya ko partager pe évangélisation peut partager passage biblique moko yo zaka na difficulté à ko méditer Bible ozana difficulté na ko aider yo par la grâce de Dieu, la grâce du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth et kozala malamu mingi to bandaki na alpha to suki na omega au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La chaîne qui vous édifie.